ici quand il était mais ce qui est mutamonani bon le col comme à l'état bon je quitte la maison na loin la mission là-bas bon courage l'homme de Dieu et si na bimi na ngasi ko nde na komi ko kolela bizam na kende wapi siko na msala nini bon nde na komi siko kolala na bise kufa oh là là tango to yambi Simon on ngai na baptisé kai bar Jésus parce qu'il était sorcier et voilà nde a s'attacher na Simon et tout mais a sentir nga lisusu te bon c'est comme tu as que je ne vais regarde-moi fixe-moi les yeux na fixe je ne vais plus de toi na linginde yote tu peux partir je vais monter d'autres serviteurs allez à partir de même écolian et Cathy makamu surtout pour na beta li solo ndenge ni na yaki makolongulu na ni je pense pour interpréter makolongulu voilà c'est l'admiration et comme ça que na ki poitrine passe et na souffrir na ça taba un mois et comme so na craché paf makila oh là là mutu pa pesa ngai loko azapi na sali 28 jours nazola la nzala na komi ko senga donc pour na lia na komo senga donc ça ne va pas ndeke que mama pasteur alambi to vaninga na pasteur to zela biloko lingebe la déjà essayer beli autia na sani to recevoir des frères oyo to samela l'église moko ba vanda ka te ba ye kaka kotala pasteur ah faut pas kota to vandi totala prophète de Niles autia autia na antenne a alors biloko beli ba tie na mesa nga na saka à côté ya pasteur nini ma pasteur aye na mai apesi pasteur asukoli maboko esili alinga pesa ngana suka maboko pasteur te yo suka maboko te sauter pesa bakona ba sukola yo kolia te vous en a droit eloko te et donc il a sonné et puis depuis le matin na li eloko te on to komi 15 heures. Et voilà, bonjour à vous, peuple de Dieu, bonjour à vous, très chers téléspectateurs, pourquoi ne pas dire très chers internautes. Nous vous disons shalom de partout où vous nous suivez en ce net moment, en tout cas. Topesi binombote, Nakombo, Yankolo, Yesu, Masia. Alors, permettez-moi de vous dire bienvenue dans cette émission. La caféienne reçoit. La caféienne ne reçoit personne d'autre que l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba Kounz, Oyo Azako Kamba Bongo et Tonga Monene Otobengi na kombo ya mission évangélique Maranatha, même en sigle. Alors Tokomeka Lisusu, parce qu'on avait déjà commencé avec cette séance, il y a des témoignages to banda kiango tozoro kende malembe. Mais vous vous posez parfois de questions de savoir, mais depuis botika biso na ba suspense na ba point d'interrogation jusqu'à présent aux yeux suite il y a des témoignages en tout cas on dékabalobara makambo eza tellement ébélé moi mon pêchement ébélé nde salaki que tout le monde a lisusu na binoté bandeko balandi. Alors comme Dieu nous a fait grâce de façon que tous à la répertorier parmi les vivants, il a permis en sorte que toi et moi nous puissions être sur la liste de ceux qui vivent encore, raison pour laquelle nous sommes venus encore aujourd'hui pour continuer encore œuvre de Dieu na ba témoignage et à l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba Oezako édifié moi Dorcas la caféienne personnellement. Et pourquoi ne pas aussi vous très chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, dans tous les continents du monde en tout cas, vous nous suivez. Alors Toza toujours là à votre service pour vous servir, pourquoi ne pas le dire. Donc voilà, on est là avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba. On va essayer un peu de s'entretenir tout au long et à témoignage naye potoye balisusu nini le kaki na parcours naye nini susu ya malamu isalemaki nini susu ya mabe parce que ce tolandi na ba témoignage le kaki a betela ki biso vraiment en long et en large comment il a souffert ndenge vi na ye le kaki depuis bomwana depuis kokola jusqu'à ce que a komi pe lelo oyo azali. Alors toujours qui na malembe poto découvrir en fait le parcours de l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba. Il est là avec moi et avec qui je m'en vais droit pour dire bonjour l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba. Bonjour la servante de Dieu, la sœur Dorcas. Alors comme la Bible nous dit dans toutes choses, nous devons toujours commencer par une prière d'ouverture. Nous allons prendre la prière avec vous, l'évangéliste Josué Lokamba, avant que nous puissions entrer dans notre vif entretien. Voilà. Merci beaucoup. Prions. Seigneur Jésus, c'est toi notre seul espoir.
l'espoir de l'humanité tout entière agit en notre faveur et à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront, Seigneur, au nom de Jésus, afin qu'ils soient édifiés et qu'ils aient la solution de leurs problèmes. Que nous soyons tous conduits par le Saint-Esprit et servis par tes saints anges, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lukamba. Comment est votre santé d'abord? La santé physique et la santé spirituelle est très bonne. Très bonne. En tout cas, Nzambazo Lokumu. Et alors, comment est la santé de l'église Mission Évangélique Maranatha? De l'église aussi, la même chose. Nous évoluons très bien. Nangolo Nzambe, toujours marché très bien. Ah, vraiment. Alors, Otoye Banan Mouamouki, avant que tu sois un témoignage, ni Nézoro Lekana minutes na église Mission Évangélique Maranatha. Est-ce que nous sommes besoin de cas normal ou bien vous avez un programme spécial où ça se déroule bongo na etonga na biso Mission Évangélique Maranatha? Oui, il ne manque pas de programmes. Tozali Sikoyo na lit. C'est depuis le mois de février, tokoti mars. Nzambabi ezali lit. La lit obi keza bitumba. Yango Sikoyo ndenge ba français baloba, l'homme doit se battre. Il faut que bunda ponolonga na vie tozanango. Ce qu'on croiser les bras au kufa. Yango monique na vie le monde appartient au courageux. Or c'est biblique dans Josué chapitre 1er. Soyez forts et courageux. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut du courage et nzamba kosala. Yango siko bitumbo tozanango eza bitumba moko ezala permanent. Un combat permanent, une lutte permanente. Oyo tozanango aussi longtemps que mutazo vivre. Yango nde tozo continuer na thème yango, na que tu exploita qui fois passé et puis tout na jeûne et prière et tout ça là. Tozo liate, tozo melate, tozo soukolate, tozo brossete, tozo bimate. Tozala qui a depuis jeudi dimanche. Ah d'accord. Alors to sisi siko to côté na phase mususu. Mais phase to côté est très importante parce que les analytes et puis na message ya ba diaspora. OK. Oyo na sina lobaki yango et puis na ko répondre après parce que monsieur ça spécialement témoignage. Il y a ba diaspora ndenge to kanaki to zana jeune ya 7 jours. D'accord. To banda du 21 au 27 mars. Biso ba serviteur de tokozala awa. Et puis bato sur ba zapen étranger ba kusala yango. Ba opé ba lingi ba soutenir biso. Ba ko soutenir biso. Moi quelque chose pour na biso ba serviteur to kota mabondela elongo na bino. Nzamba sala. Voilà message dans ça. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lukamba Kouz. Mais avant que Toko tu as vraiment un témoignage, permettez-moi encore de vous reposer une autre question en rapport avec la lutte dont vous êtes en train de parler. On lobby lutte. N'habitez bitumba na nzoto bien te lutte wana eza na aspect physique parce qu'il y a lobby que non, débrouillez-vous, c'est-à-dire dans la vie l'homme doit se battre. Pour se battre wana na habité physiquement na bunda pour na lia na steka pour nous avoir 1 franc 2 francs ou bien tes litres oyo bozo bete la CT na église Mission Évangélique Maranatha. Ce qui na lobby n'a pas ça verset zebelé. OK. Bon, il y a deux volets au nazoloba. Na lit oyo. Lit ya liboso za lit spirituel, c'est-à-dire dans la prière. Et sengeli au lité au longa. Ce que au longi l'esprit physiquement pe au kolonga. Mais ce qui au échoué l'esprit physiquement au échoué na vie. Yango lito ezali otobondela na prière, c'est-à-dire une lutte spirituelle parce que c'est le spirituel qui domine les physiques. Tant que tokolonga boy physiquement comment on a que makambe ko simba. Hein ou quoi avancer ou quoi émerger ou quoi évoluer très bien sans problème. Mais ce qu'on il se passe un problème. Ba chrétien bazali ko suka kaka na lutte spirituelle. Toke combat to bundi si le yo croiser maboko. Or nzamba za contre ba fenia. Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc on comprend. Mais il faut travailler. Ce que je fais c'est mon travail. Exactement. Je suis contre ceux qui disent que les pasteurs sont des fainéants. Moussalo no sala suba pesio au kokate. Mais quand on kaka na bi mais quand on kaka 21 jours. On met la cam maille, on les le côté biscuité le côté avec de l'eau seulement. À ta 7 jours à pas ma coca. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas supporter. Hein? Un jour, 2 jours comme on lenga makole komi ba crampe, 3e jour au craquer. Vous comprenez? Mais biso tozo ko affronter yango. Donc na oyamba neti boye na tongo na kuti 21 000 appels manqués. Na 17 600 messages. Ce qu'on a quoi yamba appel be titi muté et beti. Ce qui yo yambika ka 10 appels pamba je suis fatigué. Mais tout ça ils a petit problème, ils a musala.
Je sors à 5h30 hier. 5h30 na bimi toke ma campagne na prière. Tout le monde na kibisika na zongi na ju repos il y a 45 minutes na ya en église. Na bansuko yamba boy tibutu. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Dans notre travail, on habite autant d'heures on travaille par jour. Et puis, on a beaucoup de choses qui sont veillées. Titi tongo. On a eu ça l'émission. On comprend. On quitte ici, j'ai encore d'autres rendez-vous. Il faut qu'on ait une clinique universitaire. On a besoin de malade. On a besoin de malade. Et par-ci, par-là. Voilà. Pour dire que c'est mon travail aussi. Toi aussi, fais ton travail. Mais une chose, à ne pas croiser les bras. Pour nini, ce qui est le lobby, au croiser ma boque, au kobala na molimo. C'est ça. Yo balit. Babala on spirituellement. Si on va, on a exigé une dot. Mon bali on appelle ça dot non? Mais oui. Vous comprenez? Dot on appelle ça na molimo te. Kolia, olia na molimo te. Il y a de la nourriture spirituelle, la nourriture nini. Makambo na monite no kite tokanda tokata na makambo. Voilà c'est pourquoi papa bunda pour la famille na yo, bunda pour na mwasi na yo, bunda pour na mobali na yo pour na bana, pour réussir na vie. Et ça, volonté ensemble. Voilà, c'est la volonté de Dieu pour que nous puissions réussir dans la vie Bunda. Bunda physiquement, Bunda spirituellement, dans Bunda. Donc, croiser le bras, c'est pour dire que nous avons saman pour vivre, balobi Bunda. Donc, Bunda vraiment, n'a pas spénion surtout, on a physique, croiser le bras, lève-toi le matin, va travailler, cherche à manger, cherche le pain quotidien. Parce que, et puis ça m'est bon même la Bible, il faut que tu luka pour que tu salanini, tu vivre. Et aussi, spirituellement, nous devons aussi lutter parce que bango baoti kate, bango baote les maka pour nos bundisa biso. Alors nous aussi enfants de Dieu de notre côté, to vanda te total rabangonde ba ko bundisa biso pour na physique to e bana ko lelara non, na ko bunda na molimo, na ko bunda pe na nzoto. Donc voilà, c'est un peu ça le message de l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba. C'était juste une parenthèse pour toye ba makambo e ko salema vraiment na église mission évangélique Maranatha. Alors ngonga ya motu ya ekoki auto soit témoignage parce que tu as émission où ils juste pour la témoignage pour édifier peuple de Dieu yo banda ko tambola moi tengu moi libanda et tout à travers bas témoignage où il y a l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba nde sala raketo sala retour à la parole de Dieu bisika otolinga ki to faillir mais to telemi lisusu pour to zonga na droit chemin. Alors l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba ertusuki saki numéro o elekaki au parla na oetali souffrance na yo ndenge nini ba makambo ekomelaki yo et aussi ba bengana kiyo na église bisika ozalaki je ne sais pas ezalaki par jalousie c'était par quoi au mekasus ko sala moi pas en arrière tozwa témoignage muké par rapport ya ndenge ba bengana la kiyo et qu'est-ce qui s'est passé ensuite l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba. Merci beaucoup bandeko ndenge bozola nanga témoignage oyo na opesa ngo na esengote na opesa ngo pe na sentimenté mais na zo pesa au fin fond du cœur pour na édifier pe yo peut-être pour na oizwa quand même moi mayele moko boy. Jérémie chapitre 15 verset 18 pe tokitimuke tanga nano verset ana bongo na tanga na continuer mes témoignages. On va lire Jérémie chapitre 15 verset 18. Jérémie chapitre 15 le verset 18. Ah oui, okitimuke. Le verset 18 tokitimuke. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pona nini pasi na ngai ezali kokoba? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pona nini pota na ngai ezaka ya ezoswa? Et ne veut-elle pas se guérir? Kasi ezobika te. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Okay. N'habitez ce que comprendre. Message on a ça, ils ont concerné tout le monde. L'andanga est bien. Pour passer dans les bandes continuer. Moi je croyais que vraiment ndengenga na botameli. Peut-être papa, le col chef de groupement ou maman et ba liango et zo landanga. Peut-être ce qui dont je pensais beaucoup sur ma vie, je réfléchissais comment faire et que faire maintenant.
Donc il ne peut que simba qui c'était on vit on a isalakate parce qu'il y a d'autres personnes azana posa ana simba takis mais ngai ne posa ngo ata posa ya pamba yate kena kenda tanganga to magie to nini posa na kuti zate bosiko lokola posa na pe zate ngana mi pese pas na nzambe qu'est-ce qui se passe Seigneur? Voilà la réponse que Dieu m'avait donnée. On va dire parce que dans mon que je suis torturé, chassé dans la famille. Et puis il n'y a pas pasteur, pas pasteur. Et pas pasteur, on a ma bécolé quand même dans la famille. Vous comprenez? Il y a un lobaka souvent que selon là, mieux vaut vivre dans le sango que dans le pasteur. Bon frère Patrice Aemba, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Pour na nini, na kati na monde ya basango, baby quand même que se protéger. On comprend? Il y a des problèmes parce qu'on a vivre kuna. Mais baby ko gérer ba problème na bango, baby ko bazana maîtrise de soi, la douceur, baby pe ko sungana kati na bango. Baby pe ko moninga salima bendeni basala pour que voilà, et panzana te mais pas ba pasteur. O balobi ke bazana mulimo mo centre. Kuna nde poto mbindo magie makamuni surtout ya mabe poison lukunya nyoso tout ndeza kuna. Ozomona siko ke eza bien te. Voilà. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Nde na bandi ko sambela nzambe na sala nini? Na sala nini nkolo? Na sala nini na boma nani? So ko ta ko yebisa ngai nkolo nanga oza wapi? Nzambe nakubelela yo tata nzambe nzambe yambanga mokonzi nanga oza wapi? Nzambe nakubelela yo tata nzambe nzambe yambanga mwana baninga nyoso batonda bisengo biso ba oyo tokufeli nini koko se moko Adamu na Eva yango tata obwaka biso wapi Mfumoza wapi nakubelela yo tata nzambe nzambe yambanga mwana na bondeli nzambe ndenge nyonso esimba te nzambe apesi ngai verset dans une vision abi soki okangami na ngai yango nayebaka nalinga nzembo mingi soki nakangama na yo Yesu mpona yebi okosala soki nakangama na yo Yesu mpona yebi okosala soki nakangama na yo Yesu mpona yebi okosala soki nakangama na yo Yesu mpona yebi okosala. Posez nos questions. Nangana tuna mutuna kaka par rapport ya nzembo yo nzambe nakobelela yo eza nzembo bayemba cantique populaire ou bien eza inspiration ya nzembo yo souffrance nga nazala franc nzembo toyemba nazalaka pe choriste na catholique toyemba ngo tango nazalaki choriste elenge ya mwinda na catholique et sila nakoma nanga na réveil mais un jour tango bange bayi kozwa ngai pona tokende ko adorer nzambe on a chanté ces cantiques na lola toyembi yango oui tango toyembi yango nde na zongi herbe zongi sanga na zoyemba yango boy alors j'ai compris qu'il y a des cantiques inspirés au toyembaka awanase kuna na lukolope bayembaka yango nakobeta lisolo yango mokolo musu tokoma place yango. Voilà, merci, on avance. Voilà, et nenzamba lobi nanga soki okangami nanga o séparer kaka o ya mabe otiki ya malamu sali nga na kopambola yo. Vous comprenez Chico? Si tu te rattaches à moi et tu seras comme ma bouche. Aux hommes qui ont avantage et à dater de ces jours-là, j'avais pris la décision. Parce que tant au moutou, on y a comme mingi consort, au comme on a que moutou ça zamabe. Au comme na suspect na moutou, nyonso. Au lieu que moutou tam salinga salanga mabe. Au comme tam na résumé moko négatif. Hein? Au comme on a pessimiste et ainsi de suite. Alors, na koma ki lokola rage moko na motema, il y a que mon esprit à vengeance. Et puis brutalité latinga qui est normalement quand ceux qui donc ceux qui na kufa kasi ko tona agir mal dans ça donc au moins que mouton tambola na eloko wana voilà. Alors tant nzamba lobi na ngabongo bien que na banome la masangate kindumba te makaya te nini te nyoso to na tika c'est rattaché na c'est rattaché na toujours alors que tu étais déjà dans les seigneurs. J'étais dans les seigneurs. Allez na bon na payé capri na respecté kaka Job chapitre 22 verset 21 à 30 tanga yango. Bon, na zolo ba po na ngina komatiko na loba pourquoi ba bengana kenga na église à des reprises. Vraiment. Job chapitre 22 verset 21 à 30. Le verset 21 jusqu'à 30. On va lire au nom de Jésus-Christ. Reçoit de sa bouche l'instruction
Verset 21. 21. Là, la verset 21. 21, ok. Attache-toi donc à Dieu. Ok. Et répétez, hein. Abi kanga makaka na nzambe. Et tu auras la paix. Oko zakimia. Tu jouiras ainsi du bonheur. Oko sepela na nini? Na bonheur. Yoka. Reçois de sa bouche l'instruction. Zwa ba instruction nzamba zo pesa yo. Et mets dans ton cœur ses paroles. Oyoki? Sok pona kolobake. Soki o se rattaché na nzambe. Nzamba ko bénir yo, oko jure dit bonheur. Abi reçoit dans sa bouche instruction. Yanga pesanga ba instruction divine sengina mettre en pratique. Un jour tokoya si to comme la place ango apesanga ba instruction. Na ko pesa na koya ka to ça l'émission uniquement, je donne des instructions divines. Faut pesa ngo pour esunga vraiment peuple de Dieu. Yango na ebisanga ce monde est régi par des lois et des principes dont l'homme doit respecter, vivre les miracles. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30. On lit Matthieu. Verset bon, nazote ya te pardon, bolimbisa. Voilà, merci. Na pesa ta verset souka. Juste un témoignage. Il y a Job, beaucoup continuer après puisqu'il y a un mystère là-bas. Ok, nous prenons d'abord le Nouveau Testament. Tozonga na Job, hein? Tozonga, il n'y a pas de souci. On prend Matthieu chapitre combien vous avez dit? 11 verset 28. Matthieu chapitre 11 verset 28. Que nous dit la Bible? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du boya epai nanga bino nyonso bato bolembi. Bozana ba problème, bolembi bozana mikumba. Yeso liboya nango epa nangai. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Sukawana, zonga na Job. Oya sikoya. Nzamba lobini, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous voulez toujours venir avec vos fardeaux auprès de Jésus, mais vous oubliez qu'il y a des instructions. Des pasteurs prêchent, des évangélistes, des prophètes, ils prêchent bien. Ok, c'est bon, c'est pas mauvais. Que boya, na mikumba na bino, ainsi de suite. Oui, boya na mikumba, mais bozozo na kana mikumba. Pourquoi? Parce que vous ne recevez pas les instructions. C'est ça ce qui va me pousser de vous donner les instructions. Voilà, c'est ça. Vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Peut-être vous ne recevez même pas. Parce que vous n'êtes pas censé à respecter les instructions divines. Ou vous ne connaissez pas. Mais quand il dit toujours zoité, toujours bon de la toujours zoité, vous priez mal. Toujours bon de la malbé. Si pour tout bon de la bien, il faut tout ça en déni. Wana nazo ngisibino kaka na José Lokamba TV, botala comment prier. Banda m'enseignement comment prier, beaucoup tout ba mystère na kati. Mais oyo ba instruction, je vais vous les donner après témoignage. Ah d'accord. Après le témoignage. L'instruction au pays ils ça là qui de façon tout zoité. Oui, yango nde sali ke o de kasi ngayo bozolanda ngai, ngayo mwana na bino, kulutu na bino, frère na bino, yaya na bino, papa na bino. Bozolanda ngai, ti na komi boy. Instruction divine. Ah donc et je vais sur ça. Parce que bandaki trouvé na ba instruction divine. Non non, nzamba pesa ngena ba instruction, c'est ça. Pesa ba instruction divine obi on mettre en pratique et tu verras. OK. Je vais te bénir. Pesa ngena litobi, retiens ce que je te dis. Les chrétiens sont les plus négligents du monde par rapport à d'autres religions. Mais toi ne sois pas négligent. Et dis à tes frères et sœurs partout dans le monde de ne pas être négligent. C'est ça. Je respectais et quand j'ai respecté, j'ai vu que ma vie a changé jusqu'à présent. Bon, nazongi. Tous vasiko. Lolenge sale makiba bengana yo. Nde nzambe tango bisinga kangama naye et puis esenga système ko semer. So tangi na Job komona. Abi semer même eloko yayo ya valeur, semer yango okobuka. Nzambe ako justifier okomona makambo. Nzamba okotela yo na makambo, ainsi de suite. Voilà. Alors, nde un jour pour la première fois bengana parce que na famille ba bengana kangai. Na komi et pas na pasteur. Na et pas pasteur. Na la na salon et pas na ye. Na veni munza na numéro 142 na Mumbele na komi na Limete. Na opesa ba précision na ba adresse. Na la na salon. Ah, le pas on peut ça qui non clôturé. Je pense na beta ba histoire rebelle. Mais rien n'empêche que ceux qui na sotaka likamoko na ko fungola parenthèse. Voilà. Alors pasteur tant que yambi Simon on gagne na baptisé bar Jésus parce qu'il était sorcier et voilà on a s'attaché à Simon et tout mais à sentir nga dissouté bon c'est comme tu que je ne vais regarde-moi fixe-moi les yeux na fixe je ne vais plus de toi na linginde yoté tu peux partir je vais monter d'autres serviteurs allez à partir on a même école et Kati makamu surtout pour na beta li solo ndenge ni na yaki makolongulu na nani je pense pour interpréter makolongulu voilà alors vie est comme elle n'a pas et loko donc na moni loko ti c'est-à-dire na comme même na modèle donc na qui église avant na komboli
na chauffer mbunda na tie ba instrument na classer tout esili na bandi modération na zobeta mbunda na zo modérer na zo yembisa ti esili yaye na interpréter ti esili ba clôturer prière ba kei na butu veiller ngai mutu na okamba veiller na tongo 8h na za déjà na église suivi évangélisation donc j'étais comme le cerveau moteur na formé protocole na formé intercesseur sécurité donc c'est-à-dire nazalaki ndaki au four et au moulin. Mais pas de rémunération. Et comme que na poitrine il passe et na souffrir na ça taba un mois. Et comme so na craché paf makila. Oh là là. Mutu pa pesa ngai loko azate. Na sali 28 jours. Na zola lanzala. Na komi ko senga. Donc pour na lia na komo senga. Donc ça ne va pas. Nde na okene pa na papa Naomi. Ya zali na mumbele na veni fayala na coin ya luka mawa boutique nezalaka wana mais il déplaça na invité pour na leka tour mususu na moni boutique était ba tsaso ke lokoni aola nanga papa Naomi nzamba pambola bisco zali alors nake na sengi no papa na okufa sungangai ata na verre à l'os donc na oko resute naza ata na infraté na sali 2 jours penza ke na ola na mai na zola mokana mai a hésité peut-être ola pesa nga verre apesi ngai sakombi atie sakombi ya loso apesi ngai azwi 200 francs akabeli ngai à l'époque 200 francs congolais akabeli ngai 200 francs bon et comme permet na somba to makala to moi huile tangu na ye na kuti mama ya plamedi donc mobali na ye azali mona mura ezali lupango na bango frère Monga on a salué bisika azali nde abando lamba alinya sisa na bita ma plamedi soki ko sopa makala te soko sisi otikelanga ya nda tikelinga na tie maya loso na bibe soki na lambi sakombi donc eko lobi na oliani nde na kaboli sakombi divisé par 2 verre moko na bombi verre moko na lambi 200 francs na somi mafuta ya 100 francs ale na bombi 100 francs nde na tie wana ale na tie mo mafuta esili nde na lie lobi na yango na zwi siko verre mususu na lambi na lie na 100 francs na sombi sucre donc na changer ole mafuta na sombi sucre na lie siko jour wana musu elandi allez donc avant to koma bongo c'était que mama pasteur a lambi to vaninga na pasteur to zela biloko linge bela déjà ese beli autia na sani to recevoir des frères oyo to samba l'église moko ba vanda ka wana te ba ye kaka kotala pasteur faut kota to vandi totala prophète de Niles aoteya na antenne alors biloko ebeli batie na mesa ngai nazaka à côté ya pasteur nini ma pasteur aye na mai apesi pasteur asukoli maboko esili alinga pesa ngai na suka maboko pasteur te yo suka maboko te sauter pesa bakona ba sukola yo kolia te ozana droit eloko te et donc nokina soni et puis depuis le matin na li eloko te wanto komi 15h donc na fandi boye donc na côté le matin ba mission nanga comme ka braquer na chaîne na la ka denine sika na antenne na antenne siko bango ba leti ba sisi biloko petikal nde ma pasteur pa longoli ake azongisi wana alongoli mesa et si tango ba koti na mwa ma solo ndenga na telemi na kia nanga église mais frère wana pe bakoka ko tuna pasteur te pona nini frère je suis allié siko batuna kite siko lobani pasteur azaki Goliath tonde nini batu ba ko tuna te siko lobani ye biloko na ye bino boye ko tala ye ba bibo nde na bimi na ngana tiki bango na kia église na bongisi et tout esili allez na bani pe modération comme d'habitude ti esili na ye na vandi ye pa ye allez abandote ya allez ngape na jeu interprétation na interpréter titi esili ba prière esili bango ba ke comme d'habitude na bani siko kozongisa baba na ba kiti na ba instrument nanzala titi esili ngazonga ka retard mutunyos parce que tout le monde vient après moi toujours moi j'arrive avant et je rentre tard na komi pe tant to komi na ba 20h passé ay mabi pe aye atiepe biloko na mesa allez balie nga telemi na fenêtre ti basilisi donc même c'est tambolinga no nzambe siko no sa donc là la présence à la net j'ai et donc le côté quoi
donc namelika mai esili nalali pe butu na bimi nanga na sambeli titi na lele pa na nzambe nzambo za wapi oza wapi nkolo ya kosunga ngai papa donc talaka makambo no na mona non na banzala bongo te mais au salaboni allez nde siko na sali 2 jours donc ça ne va pas nde yango moni na kelo senga papa Naomi na boutique Naomi voilà allez nde apesinga alors nde je continue comme ça siko na taliti au 3e jour lobi na senga papa na jour na senga pa Naomi siko na sala nini muto siko na kende wa tongo setani siko au 3e jour na raisonner titi ngai bon suivi évangélisation nde ta on a que suivi évangélisation na okuta na sere na biso moko nde a sere na mpiaka fort sunga ngai a hésité peut-être à 1000 fois a pesinga ngaba gloire à Dieu sauvé siko eloko ni na somme bon na somme kaka ça combien loso donc na sala penda 28 jours na lia kaka loso pour na réserver que na somba so son biloko olia olambela wapi pe kokoka na mbongo siko muta privé na nyonso et comme bazaki na moi problème na moi sina baboya na ki na beta lisolanga après nde eye kosala ke totikaka biso mbale mais akomi soki alinga bima singa bima na bimi akangi ndako akena nga tikali na ngai wana ti voilà ti bon ils ont rien c'est la vie nde mukolo tanga ke bongo ti nga pe na kena ngai suivi évangélisation ti na komi l'église na bon siko na sala nini bon to sambeli petit esili allez na butu to na zongi akomi na oteme to sala na église nzoka abimi na ake soki wapi na bité banda na vandaki batu yo sisi balali nga saka libanda ti na zeli 1h du matin azoya nde tango ye bonjour papa kara ata bonjour te au répondre écoute aleki afunguka porte kwa akoti atini porte bou donc na ko même na ko banga ke c'est na koti awa aloba bima to nini donc na ba hésitation mais bon na kota kaka so abengani ngai na ninka libanda kasi allez na koti bon na moni abimité ti allez na tsepe crochet comme d'habitude allez na bimi na ngaka libanda na sambeli butu ti tongo et c'est comme ça nde akomi sikoyo ko lobake tu dois quitter ici, je ne veux plus de toi. Non, papa. Quitter la maison. Eh oui. Na kokende wapi papa? Naza ni place kokende. Ni sikoyo. Soki omoninga ke na sala ki mabe. Limbisa ngai. Bon soki poza na reproche. Oyo ke na to nini? Yebisa ngai na senga tabo limbisi. Po na yo reconnaître te eloko moko ya mabe na sali. Na sentete, na bundite, na betite, na yibite, na même etinda na boipete. Bon, na yibite so remarquer ta mabe mokoto na salle l'église soki wapi soki awa. Oui bisanga comme ça na iba ko arranger obi sans objet. Regarde-moi en face. Na linginde yote. Oh là là. Eh. Siko oui na juste. Nde pour finir à retirer mbongo ya garantie ake na campings. Voilà, na yoloka kana campings. Pona bi. Nda bimisi biloko tutu esili bon. Na juste na talibo ti na binzambe. Sikonga no ke wapi. Nde tanga ke bongo na komi kolala wana kana sima. Zambe. Liboso na bando quand même na kiti. To peso kiti te na tandi nini mo sikoyo. Bon. Nde na sai 3-4 jours na monika ka kolo lupango. Ole ka bisanga ke bima. Nde akefuna nga na ipekin. Oh là là. Lokola zalai soda na yite soki zalaki nini. Na monaka ba soda mi balé baye. Na convocation. Bayo pesangai. Ezalai ba 10 heures. Bayo pesanga non, monsieur. Vous avez convoqué na ipekin, il faut que se présente kuna. Nabi problème. Ah oui, il y a un problème. Problème nini kasinga na salle, abi okoyeba kuna. Nabi donc comprendre te. Bon, na reconnaître tali comme mon côté. Sikoyo soki likambe zali. Bon, beaucoup signaler ngai na yeba. Comme ça ndé na kokoya boy kaka convocation yo non pour yo zoboya ko libérer ndako ba.
mais na frère toza wa tozo solola na mwasine toza bien mais akezolanga ba soda ngabi non tala biloko ezate kolonda ko abima ngai nde navandi kapona mutu akokota wa soki ke bazwi mutu ki apesa mbongo akota awa naza nikiti ni eloko ta nazaka bo na mwa bible na ngayo na mwa saki na ngayo natambola nango ba sirimanga pèlerin donc naza eloko te ezaka ndako eza nango vide yango nde lesala ke nalala mpona esika okende te mais soki ke mutu amonani bon lokola ekomi ya l'état bon je quitte la maison na longo kala miso na bango bon courage l'homme de Dieu esili na bimi na nga sikoyo nde nakomi kolela nzambe nakende wapi sikoyo na mosala nini bon nde nakomi sikoyo kolala na bisi ekufa ti après un certain temps nazwi likanisi na bibo soki bongo nakende ngai kasi nalala na église nake sikoyo na église mpo baveye banini tutu bona profite kaka bongo nasalika quelques jours pasteur abimaki ye na baserviteur mosusu et puis kuna na direction makala nakomi na makala oyo na direction wenza makala babenga direction kwilu bazokende vers makala bakomi kaka na maison communale wana policière moko abimeli bango wana selon bango bato bakendeki nga azalaki te abimeli bango abisi yo alangwe policier yango mpe kwiti abi yo oza mosala nzambe yo oza mosala nzambe oza na problème fo kabaka sete opambolama te yo okufa na poison yo omoi sikoyo alobi malobana esili bon ayoki na ye makambo policier alobi esili ye sikoyo azwi nini yo ndenge policier wana yo okokufa na poison seke ngai mutu nakoboni na poison okomprendre sikoyo nde retour na bango kuna bon nga nazalaki wana prière esili après bisingo no tokebo tobimi tozokende tokati université kikwiti tout droit tokende ngai na ye Timothée Tsadisi na Timothée Namwisi na serviteur mosusu Namwisi azalaki te oui ye nda Timothée Tsadisi nanga na serviteur mosusu tokomi na kwe ya kikwiti na mumbele tokomi wana namwe totelema atele totelema nde ye moko mutu aye koloba na ngai sur place wana le pasteur abi yo biso tokendeki boye kota makala et tokutani na policière moko tala lobi boye ope liobana suka lobi okufa na poison et poison ngo selon nga namoni ke na ndenge nzambe arevele nga kaka na ceinture na ngai moto ba opoisonne ngai proche na yo totelemi tiko oloba nini siko nga na kamwe oyo aza proche na ye mpenza eza nde ngai bon siko na yo papa c'est que proche na yo mais oyo aza mpenza très proche na yo eza nde ngai mpo après yo eza nde ngai c'est que policier wana mino moto alobi makambo wana ke atangi komona ngai ke ngai mona mpozo na abi oui eza yo Dieu m'a confirmé c'est toi papa et puis oleke suka wana il paraît que asi ayebisaki bandeko ne nyonso ke okau ya kufi balandela ngai et puis nasina bisi bandeko na ngai nyonso tu baza okura na yango nabi papa c'est quoi na komi na danger abi etali yo c'est que les choses du problème ezanga abi oui eza yo mais papa boye nga na bangi yo abi oui tu peux c'est que nga la kenanga abi Josué tu peux partir je n'ai pas besoin de toi tu peux partir je vais monter d'autres serviteurs tu pars. Donc, Maël Silinga, c'est comme ça que j'avais quitté l'église. Le malheur ne vient pas seul. Ole Kesu Kawana. Mauvaise nouvelle, grand frère nanga propre. Grand frère nanga Moïse, Bossio, nga Josué Lokamba, na Placide Lokamba. Si grand frère nanga message yé kakufi. Oh là là. Baké Lukanga bika pas pasteur. Vous comprenez? Nde bakonkona na zatende un frère azalaki wana nde aye ko bisangai que grand frère na kufi kotia kisangani donc liwa grand frère na fongoli parenthèse bon ya azalaki un peu brigand azalaki lancé pour azwaki ka taille ba papa ngana zande taille économique ya ba maman voilà
Alors, nde mindele na époque Jean-Pierre Bemba. Guerre wana ya ba Est ezalaki. Nde mindele ba kimi guerre. Nde ba tikeli société. Nata wana ya guerre, ya géré bango ba kimi. Atikali, a travaillé peu bien, et mais jalousie, tant au guerre ici là, 1 plus 4, bah yokani et tout, nde sikoyo, mindel il faut ba ya kozonga, ba moni que non moto aussi bazongi. En tout cas, vous allez récompenser c'est là les bons empoisonnés. Oh là là. Nde ya yokufa na poison. Bon, vous allez faire la communication était, nde to ki ka nouvelle yé pas basango, basango ba yé ko pesa nouvelle. Nde abe corner bata no moto azwaki kutuye bakendo kundaye. OK. Nde bayi ko pesa nouvelle ngwana. Nouvelle ane chokaki nga makasi na ndenge moko. Na lela no mutu bongo te. Voilà, je l'aimais beaucoup. Mais akei. Nde et sangani siko na choqué wana babengani na nini? Siko yo mat et comme pe nouvelle pe comme la famille. Allez, famille pe matanga yewa pi kaka côté o babengana kanga. Oh là là. Siko naza na choité. Bisika osa matanga. Choix ezate nde na ke kaka kuna. Entre temps na église. Ba frère bazalaki, tango ba no se. Mais pasteur na pe abwe ko pesa ta communiquer que frère Josué a éprouvé ya na kufi. Oh là là. Et puis na matanga mutute aya. Oya ya kaka mameve, maman Judith, Timothée na mwis oya zalaki quand même ami na proche na frère Joël. Azalaki de kwa Timothée. Omoni pour mingi tant pasteur sala bongo ngana bono kende kolia et pas na Timothée na mwis. On a zo saluer prophète de Bidozer na Afrique d'ici na Cape Town. C'est kaza kuna. Voilà. Nde nake na matanga. Et Timothée bazaki pena ko réconforter nga penza. Nani ni moi catholique, moi nini moi conseil moi consolation bani tout. Matanga to sali matanga pendant une semaine. Na jour ko panza. Pasteur atikala ko mona na te ni eloko nini bandi pe na église ba yibi pété. Loka ba yibi ka ba bengani nga. Bon, voilà. Et puis ce qui m'avait tiqué c'est-à-dire to panza net lobby. Na moni pasteur azoleka parce que le pang ezalika na coin troisième parcelle faut comme na coin. Pasteur azoleka yena moninga na ye. Tant azoleka po ba kende na avenue suivante. Ba keta là papa moka zalaka na azalaki na mwa ba moyen. Ba oke kuna nde cousin nga moniye. Ah bien pasta. Atala ndeni ni. Ay ndeni frère na binot. Aze pour me ata mutute bo mona ni tata mutute. Ah tozoya. Nde ba kiana ba ya pe isute. Oh là là. Après le jour où tozo panza. Toko ba 17h. Ba moni siko ba oleka lisusu. Ah bien pas mais bolwa ki boya kite. Nde ba ye ba pesika mbote tozo suka wa nini tozoya ikoso nde ba ke batika pe ko ya teti. Oh là là. Bon, na moni ke ça ne va pas. Siko matanga esili to pandi samedi. Bon. Au moins, si on place dans combien d'équations? Équation, si on a kende wapi awa na yaki pour la matanga. Basi ba bengana na lungwa. Bon, kuna pe ba bengani ngai. Si on place na kende ezate. L'église peut moi on y attaquer. Église peut moi na nyata ezate. Donc et comme lingai bulu yeke na mutu. Nde ko sala ke la même nuit na zobondela ti après na ke kana ba biso ekufana na ke na ngai et puis na bandole la nzambe nde nzamba yo talisa ngai ko mola na babise kufa nzamba yo talisa nga likambo ya sere moko sere ngo azalaki na mobali awa baboti bana mibale et puis mobali a voyagé à Kepoto kuna na poto nde mobali azwi mosi mususu koto ya sundo ya négligé ko benga kate kotinda tinda kate comme ça plusieurs années ba jena ba priya ba sala nyonso rien. Ce qu'on a matalisi ngai na adresse na kombo na makambo nyonso. Bien sûr. Abi kende bondela ponai na kosala. Pe mobala obenga ye a reprendre ye. Ah. Voilà déjà na ozelaka wana déjà na ozelaka tongo etana na kende. Tongo petani ale na ke na toke mama ya serango abimi. Bonjour. Ngalute ngai nde frère Josué. Nana besoin ya serbo. Ta on attend comme moi na ngai problème ngai oui problème. Problème ni ngabité. Nzama tinga na bondela pona makambo yaye na mobali naye. Lelo miracle salam. Zela azakutu na sala mukaki. Ndake bisaye seraye to sololi sera leli. Ngabite tiko lela nzamba osala. Na bondeli pona ngabi auzongela yo pe na moni atindelo na mbo.
ainsi de suite. Ok, tant qu'on a silisi, na bima boye téléphone est sonné. Mobala bengi. Olimbisa, c'est depuis hier, la nuit, je n'ai pas dormi, c'est là, tout. Vraiment, na monique, peine à balakite, zakato vanda, ainsi de suite. Mais en tout cas, simbité, ngana boye. Yo kaka mosi nanga kanga motema, alors, Jean Mbongo yo, osala toi moi besoin na yo, comme ça, na osala nyonso, oya kolanda yo na bana. Tala. Zwa code, ajipe code ek. Oika tango kaka, a aussi sukuma baf. A bimik malamoka tala boy. Ngana koy musika frère. A zoya bango. Ngasi ko na ki peut-être. Ne ba tumususu boy. Eh frère, tala boy na sima kuna. Na tala boy, na telemi ye wana zoya. Abi, tala. Zambe na ngai. Kaka tango. Abengi. Atindi mo code yango yo ngabi. Oh. Ya solo Bon, Zamba solo. Obi toke zo. Nde toye na Western Union, ya Victoire. Ye mo ka futa transport, afuta nga to komiana, azui. Ndi azui 10 minaye apesi ngai. Allez, to kabani ka wana ya zongi ngalo bo. Likanise ye lingai ngalo nzambe. Na simbi quand même moi dollar. Tu connais ça la nini? Vraiment. Bon, soki boye. Na ça na adresse ya minanga Stani Alula. On a zo saluer place azali, nzamba pambolo bisko zali. To zalaki na ye to na sport na makomi so tout et to ngana ndimeli yesu avaye. Ya zalaki na bima aprende na ye ko zoye to komi biso mbale na église et puis to zo baptême jour moko ngana ye vraiment un ami du cœur. Alors nde na bio lokola koma na Braza azo travailler na église moko kuna asi abenganga déjà na kende mais na bano loba na mbongo te na atatiki ezate nde na ozo likanisi na kende. Allez najuka koma l'école na ngai console. C'est que 10 mango ezaki pe moi consistant. $10. Atina que $100. Ya pesa $10. Mais pour la ngai ezali mbongo belé pour na sima mbongo te. Et voilà. Si qu'on a pété ba prix ya ba nini tout, na pété za combien? Ngani ka na kende. So ka tano fina aveugle. Nini na simba ye, allez na même mata koka na mukongo. Na le kaka na kende. Po bac e bane ko sala. Na bi ka ke so lingo kende so ki ozala mbongo te, même mata koka na mukongo. E oleka. C'est comme ça. Na iko kende, na komi na beach, na bi na telemi na tali. Na mona boye. Oh, frère Gamar. Frère to bando sambela na yiko. Kala. Ya bando sambela na ifrata ngana église la lumière. Église on andimeli Yesu. O ba délivranga tout eza la lumière. Oh. Mais abando yepa na biso ngape no kende pa na bango. Ya zalaki kulutu, na age puis na ondimela Yesu avant. Ye kutu abando la kisanga tawa, Je n'ai pas complication à faire verset, on a compris, on a expliqué. Oh, ndeni, mutunanga, to yambani ndeni, on a comme un romain. On comme un romain. Voilà. Romain ndeni. Romain bateau baka pomba ya beach au bakatsa na voilà c'est ça. Et ba mesana akokatsa pe romain to ni va. Ndé Ye à partir en to solo na ngalo katsa na ke pasta na OK pasta ni oh ils ont petit problème pesa nga sac. Vous en a combien na ka na $10 mo bimana ngai. Ai bon pesa. Apesi bon yo telema kaka awa. Ngana koti na yo zwa. Wewe akota libela. Oh là là. Vraiment. Na ona makambuti. Na telemitika courage ngabi oh. Mes frères ça ndeni. Allez na bono pousse na titini bon ba soda pe ba otia barrière pour ni ba mizambe na faufilé papa na komi barrière tiko. Place wana poko to koma na bac. Il faut zana billet to pe ni po ba fungoli déjà bato bazo kota. Ba soda deuxième ba ni tout la police ezana on contrôle. Oh na lukata koka na me koka zate baninga musomo na memi koka. Musa asimi aveugle. Est-ce qu'on a zo lukata koka na mema etoni tout rien. Ah. Na moni ni oh bato wa komo sila ko siko ndenge bato wa komo sila mo le kakuta ezate. Il faut le faufiler na tout mana mais moi ezate ndam nzambe na ngai. Na moni ba fazer moko na ba okita na moi c'est ba faufiler nini tout mais ba matate. Ba keka na ba barge kuna ba ninga bita. Allez, na faufiler kuna bambal. Papa na la nuit pas na sauter na komi na barge moko na Quand on a comme la barge, pouah, balongoli singa. Et ben no ben monsieur, ben no ben na bin tie. Nata la boy, gamara zali kolo ya parcellaire. Likolo kuna ya. Na bi gamara mo ma comme ça. Oh, ma tite. Na bi gama. Jimbongo. Ya yo lo bako zangati.
Oh, c'est là qu'on a retour. Nake nazoya na ozoyo. Tala, Nathalie Masu essaie longue comme distance de Jacques, musika ngabi jamais. Donc esprit moko no bien na sauter là na zonga sima. Na zonga pesa sima kuna allez na signer. Bato ko fatika rien. Na yo pesa. Tala. Vraiment. Tala. Oui que na koma na bakinde musapia munene. Mote touché bak onyo surtout mai. Bato bakangi ya kufie. Donc na musapia munene kana na nini na barge ka na koti mbala moko. Oui que tout le monde a dit non mona sana kisi. Ouais ça fantôme. Mutako sauter atikuna te. Vraiment. Hein? Jamais mutako sauter wana est impossible. Impossible. Allez ba soda monsieur ba policier on a trop bazana baki ba yena bangodo moka alinga betanga ngondo muninga kanyetika. Est-ce que ça mutu? Est-ce que ça mutu? Ah oui mais c'est identifie-toi. Où tu vas poser que no zanani? Ngabite na congolais. Congolais ngambo ngabite na zapunza congolais na biso. Ya Kinshasa na ya kinabite. Wa congolais te. Ndeni yoko sauter o nyo surtout tango bosa misangana. Vraiment. Nde gamare akiti aye. Abi gamare omoni makamlo obite obotika o petit nanga o leki nanga. Abi gamare omoni makamlo ça. Donc na obik donc na koko beta o makasi o binga bien. Ote maître ko syndicateur omoni abon pesa pesa ça qui nanga. Allez, azu saki pesa mbongo. Azu mbongo pesa ngale. Na timo na poche na saki. Local obe botika batiki penga. Vraiment. Toke tokomi na beach ya Braza. Siko bima batala. Ngai bon na simba koka na ino simba bango tso bazo occupé. Kana troupement ne bato bima. Allez ngape na kotika na fulon. Allez, policier moko yo yaka na fente a betinga ngondo awa. Na koti déjà na leki. Kana troupement ndenge zo na fofila tina bima libanda. La kisa nini tu naza ata na mukanda moko te. Ya la kisa. Allez, na bimi na ngakuna. Na bon, je suis taxi. Na habité soki nini. Na tu bonjour, poto zawa. Ayo poto kende tout droit. Boy. So comme na rond-point nini Mungali. OK pe tout droit. À partir de poto banditi nga bien dans luka marché. Il y a poto et puis rue des Martyrs. Abi kende ka tout droit. Ngana makolo na leki rond-point ti. Na komi na marché Mungali, marché poto pardon. Na tuni ah bien quand on a marché tout droit so moi prince amukana rue des Martyrs ezana allez na kotika tout droit pas na bima prince on a tuna rue des Martyrs yango allez numéro 83 ezana non loin na nini nde na yokota na kota kabwe stania moninga stato ya bani tout na kutipe pasteur yango ya ko l'église aza congolais akotoyo afungola église awa afunga pe kuna na kutipe ye na ba sœur Mibale, sœur Nana, na sœur Marie-Josée, ce que José. Na Stani, na moi na sœur Nana, voilà. Il y a moi jeune fille moi 9 à 10 ans. OK. Ba tu nakuta na permanence. Ils allaient permanence chambre salon. Nde na komi na ba yambi ngai. Ba somi ngai koka ya munene na meli. Ti ba oni pe ko betela ngali solo. Tolia. Na bête bango lisolo ndenge na ye tu OK. Ne t'en fais pas tu travailler aux à l'aise et tout. Soir pe et commis batie biloko to semble tolier. Mais curieusement tant to lingi to lala. Et commis 21h pasteur habito prier. To prier à 45 minutes et sili. To comme à 22h oh non. Bon, ça va place. Na moni batandi musubwe ya pasteur. Musubwe ya basere wana mibale na mona bango. Mususu ya Stani. Ngana na Stani. Mais na tuni bongo na moni chambre kuna abia tika. Kuna mobulu ndeni. Quand to lali on tasse mais tu vois chambre za vide. Hôtel awa ndenge uyawa. Tozali na matanga lelo ikoki une semaine lelo. Intercesseur moka na auto kufa. Alors akufa ki abeli angine il y a 2 jours. Nde tout okunda na etatolo. Etatolo eza cimetière à Braza.
tout au kunde lelo esali une semaine en jeune il y a 2 jours à Koufi bana to kunde une semaine ngoyo ekoki lelo alors ce qui nous étonne que azobima na chambre azobima na chambre on mona mur et ko sala no mai mai bimi na mur après mai ko na mur bon apparaître akoloba zoganga zoloba ti tongo nda disparaître to sali ba prière ndenge nyonso to esimba te yango kuna moye mutala la izate na bola kisana na place ngona azobima pe o mona pe o moni mire soki mai ezobima ka échanger na couleur ya mire échanger ayibimaka et puis apparaître ni o mona ka soka linga bima o mona ka mai bondo kumba na mire après aller bozo mona ngo ba mona ngo nde yango moni ke to kangi chambre moto akota kuna te eza no bongo po to sambeliti mais to mono ka isimba te ngala mi rien lokola ngana tie makolo nga olala kuna nga olala kuna nde ba boui o te na pasteur o te o moni oza mupaya oyebi awa te brazeza bakisi ebele na kindoki makasi il faut yoka nini tutu ngabi papa nga en tout cas na convaincu te nga na olala kuna abimela na ngai na mona ye et puis nga lokala tie makolo nazo kanga esprit na ekubima te stani aboy ngabi mais stani problème nini pesa ngata etoko na tia kuna nde stani azue etoko ya pesa nga musi ngabi yo muta tembe kota na yo moko kuna ngabi okay na tie pe musi na tie ka loboko bo nabi esprit nyonso ebimaka na kangi yango pe na détruire yango na kombo na Yesu ngai na uzala na pongi moko paisible allez na bondeli titi 4 nde na yola la ngai tango na lali ba ya otala te abimi sute na ok eloko moko te à part bangungine ba mano tungisa ngai moustiquaire ezalaki te bastani ba ya okengela te ba okengela pete ba oka ndenge ba tataki prière 21h45 wana esili mais ngai nde na keti 4 sikoyo tango na lali eloko surtout kinini ba otoke na portail porte pardon ya biso bina dun wana ba 5h45 6h réveillez-vous où est le pasteur qui est venu de Kinshasa où est-il bango ba lamuki mais ngai nde sikoyo makela na elamusinga sikoyo mais na bimi libanda te ba fungoli wapi mota uti Kinshasa wapi pasteur uti Kinshasa wapi abi non problème abima nde ba otoke bima nano na bimi ona nani azoya otoke na mama kolo lupango nga pena biete donc na mone kama na point na komaki na mona kiete c'est toi le pasteur ngabi oui yo olala kate yo mona muke olala kate tu as tout foutu pas ici avec tes prières tu dois cesser avec tes prières ou alors je vous rembourse votre argent de garantie vous quittez ma maison pas question mais juste maman mais ngana sain pas question na boy na koboya kaka yo te awate là pasteur vous allez rester mais pas lui ou alors si vous voulez qu'il reste ici alors vous tous je suis prêt il y a la zone qui s'habille bon pas question et tombo qui allait pouf aki aboko ya katamoto to vending ma papa problème nini biso pe toyeba te abika pa prière no isu na bututé ngabi donc na bondeli ti 4 bien ngasi aboyi soki aboyi tika soki aboyi tika wana pasteur soki aboyi tika to sambela ensemble si to lali biso zale kimia mais yo sikoyo na ba prière na titi omoni ke bien te ngabi papa ngana okokate na okokate kana sambeli 30-45 minutes na lali esimba te bon siko pe na oke wapi siko vraiment ngako mupaya na ibanite na pe mutu musute mais bon na église na olala na église hôtel na église kuna ezaka no clôturer lupango ezaka lupango polele likolo pe to tonga na mte ngabi na olala ka bongo papa na zala na ofazer siko no banga ndeni stani pe tanga monique na ju décision na yepe abi bon soki boye toke kabiso mbale nde sikoyo to fandi moiti na moya na ba 12h ba sambe mo 30-45 minutes esili ngalo kokate allez na soir ba sisi prière na bangana le ngala ke na nga église stani pe to ke na to tandi ba na tandi yanga allez to lali ka bongo polele
bâche tu tiaki déjà bâche que au cas yambula tu mi fini ki bâche deuxième jour troisième jour nde na moni ba sœur na mbale ba comme Olanda biso pour kuna to sambela de 0h à 5h 5h30 culte matinal voilà nde ba sœur ba landi biso après frère Christophe alandi biso frère Eric alandi biso allez ba frère ya église nde to komuka 8 to komisiko chaque jour ngala la kananga wapi na église na tongo na zongi na permanence voilà prochainement na kobeta lisolo ni ne sait pas ça qui na église ni ne sait pas ça qui na permanence que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba. Voilà les ali ndenge ba bengala pour la première fois non na beti deuxième fois ya chasteté deuxième fois ezali tango na zongi awa na Kinshasa na zongi sur l'église nde sikoyo deuxième fois bayo chasser nga lisusu donc voilà en tout cas fozala na Yesu tango ko bondela olobi ke nonga naza chrétien zala vraiment chrétien ya solo kozala te chrétien ya tindika tchakal donc zala penza chrétien mobimba comment on a l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba ko koma kaka niati matambe na Brazzaville misala nyo surtout ya mabe et monani mama wana ko quitter jusqu'à ce qu'il ko brutaliser bango na kat église de façon que babima pourquoi parce que amonaki eloko oyo ezali kati na l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba. J'aime toujours le dire, cette émission nous aide à être édifiés parce que je crois bien que édifier Peyo, enfant de Dieu au lundi biso. Pourquoi? Parce que peut-être que ça est l'anzambe bongo bongo kaka est-ce que vraiment on a mis paix ça na ça alors attache-toi à Dieu. Totani ba verset belé où Dieu insiste que er toujours repousse na présence des photos à la vraiment attaché naie. Otiki makamno surtout ya mabe otiki vraiment mokili omi pesi corps âme na esprit na yo kati na nkolo. Alors nzamba bongo asala te pona nini. Nzamba bongo a marqué différence te pona nini. Donc nous devons nous confier en ces dieux parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent et surtout en vérité. Alors très prochainement, Borozoa suite, il y a témoignage, qu'est-ce qui s'est passé na permanence qu'on a en église à Brazzaville, Bissika l'homme de Dieu à Kendaki, nous la refuge, Tobé en Karabongo, et puis tu la suite c'était quoi? Torozongo na prochain numéro parce qu'on dit avant l'heure, ce n'est pas l'heure et après l'heure, ce n'est même plus l'heure, nous sommes censés et obligés d'arrêter là. Alors faute du temps, nous ne pouvons plus continuer. L'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba, je ne sais pas quel est votre mot de la fin par rapport à tout cela, au Balandio et puis au promettre au peuple de Dieu, Nini, Namiko, les Alikoya. Mot de la fin, Nanga et Zali. En aucun jour, les ténèbres auront de l'avantage sur la lumière. Okay. Si nous marchons réellement dans la lumière, les ténèbres seront dissipées. Okay. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours apparaîtra toujours. Okay. Attends souffrir, attends malade et latio. À ta problème et lesquels nzambete persévérer toujours. Ce que tu bonnes de l'imbalamoko à salité, tu persévérer 2, 3, 4 fois même autant de fois au monde miracle salam. Valé loko na kokolo bangwana, tous ala toujours na bolingo. Surtout ça, oye soit tikela kibiso. Il y a la même situation par rapport à témoignage au outil copé ça ba koye baté ba kompé ba fazer ba ko lala rapena ba mitu kamé bazota mwana bango na boyenge beni ba souffrance et ko landa bango kaka ba problème de part et d'autre. Je sais pas quel est le mot de réconfort au koki ko adresser bango de façon que baïka toujours en pico kati na kondima ba penwate ba s'attacher na nzambe. Voilà, pour attaque aux autres souffrir mais ceux aux autres souffrir illégalement aux oboto la biloka bato aux oyiba wana souffrance ne continuer et ko persister, il va souffrir. Aussitôt comme 40 ans, 50 ans, tu n'as rien fait, osaka côté lengana. Mais et on souffrir quand tu n'as pas des alaka malam. Donc éviter le mal, pratique toujours le bien. Bosser au réussir maintenant Jésus. Voilà ce que je peux dire. En Jésus, tout est merveilleux. L'homme de Dieu, tout le sambo, vraiment, et qu'au pambo la peuple de Dieu. Et aux autres de la taka kondimanayo, vraiment, zalana kondima makasi na le sambo, l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba, azako sala awa. Et je pense bien que Nzamba Rosala quelque chose na bomoidayo. L'homme de Dieu, au pambo le peuple de Dieu. Sokyo lingi. Ozimai ya komela osimbi loboko monsieur sanito simba loboko nanga ou mafuta oui donction osimbi nga osimbi mafuta na bondela ce pour lingi mai to lingi mafuta te saka neto simba maboko nanga osimbi place zobela et nzamba se manifester so zobela te osimbi kama maboko kaka nzamba fungola makambo na yo na bondeli kumbama yawe nanga papa na lola kumbama yawe na o kumbama yawe nanga
Yawe nangai papa na lola ekumbama Yawe na pesi yo bomoi nanga Yawe nangai papa na lola ekumbama Yawe na pesa yo bolenge nanga Yawe nangai papa na lola ekumbama Yawe okumbama Yawe nangai Yawe nangai papa na lo oh Yesu na komisio Seigneur na sengo visiter bande konyos o balandinga pe bakolanda ta na rediffusion ba vivre miracle au nom de Jésus les consolateurs de cœur brisés à consoler les facilitateurs à faciliter mikanda musala grade de promotion mbongo mariage ban au nom de Jésus boyamba yango onction ya nzambe lata mai pe mafuta na bosimbi na kombo na Yesu Christ oya ko salela yango à vivre miracle maloba na ngai lata nzoto na bino na kombo na Yesu amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui, très chers internautes. Vous étiez tellement nombreux. Yarolanda, vraiment, émission. Oh, en tout cas, on a fait Sibino, merci. L'homme de Dieu, je ne sais pas. Il y a des gens à saluer. Si on n'a pas, je dénonce directement. Oui, bon, prochainement. Botin de la ngane ba kombo na so tinga kombo papa. Dédicacenga. Voilà. Nako dédicacé. D'accord, il n'y a pas de souci, c'en est fini. Comme je suis en train de dire, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique qui a accompagné afin que cette émission soit ainsi. En tout cas, on a fait merci beaucoup à l'homme dédié, le pasteur Fredin So qui a la bongo na sima ya caméra, la réalisation P. On a fait merci beaucoup à mon frère Jos Kingono, Bambo Tebele. Merci beaucoup pour notre sala qui toque vraiment au bossali pour nous na ba image na banda pour na bino na ba téléphone na bino na ordinateur na bino et ça grâce il y a basal nzambe mi bané au Jos Kingono ainsi que l'homme dédié les pasteurs Freddy Onso qui je retrouve très prochainement, mais je profite comme ça pour saluer ma grande famille Mayeto, Guy Charlier Mayeto, Johnny Bayaya Oyanga, Mireille Mayeto, je vous aime bien, dans Bissikana Sobozan, la Pessibino Tebele, Peba Obazan à Kinshasa, Chimène, Clarisse, Ig Mayeto, na Pessibino Bambote et Bele Bele. Et je profite comme ça pour souhaiter joyeux anniversaire à mon neveu Randy Mayeto depuis la Belgique. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire de bonheur, de succès, de réussite et de toutes les bonnes choses. En tout cas, n'a pas Mbolio et Belé. Je vous aime bien et vous le savez. Gros bisous à toi, Pasteur Freddy Azorosega. Naibita Azorosega pour Nanini. Maestro ya bolimonayo. Donc voilà, merci beaucoup. Gros bisous à toi, Chakoneli, depuis la Belgique. On se retrouve très prochainement. Je vous aime bien. Voilà, bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Tika komilela, moto ke loma wazate tika komilela. Monde eza monde encore, monde eza monde ya mawate. Pour nous se positionner, pour nous réussir, tu dois avoir l'esprit là. Oh bunda. Ayo eza diaspora. Ba bato bazana étranger. Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango. Il y a 40%. Il y a population ya Afrique, puis ya RDC au bazana étranger, au bakoya ko zonga na bamboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Ngana za innocent, na biata likamote bako koselo pe makam. Onga na ibe loka mutute, na linga mosa mutute, na linga mobala batute, papanga na zaboye, na respect da dim, na respect da offrande, bitumbo yutu ekoya. Mais na bisio bunda. Na lobi boye. Oyo eza flash. Bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV. Dès que zopesa mukongo, banje bamelinga. Babi mokonzi atindi biso to ko zopona tokene kwa adorer. À suivre.